Merci pour votre confiance et fidélité sur CL News TV, mon pépé Asika. Merci à Christelle Rose Mamouliragnou de la presse congolaise. Merci aussi également à celui qu'on appelle Papine de la Miss Antep Prod. Merci aussi à Roka Miezi, les mignons garçons depuis Milouze. Babine Milouze, Bogarazaka Mokoyoana, Roka Miezi, merci. Merci aussi à notre caméraman Ozem Lopo, merci. Pour ton temps et les images au CP Saba fan yo au balinga kopé vraiment il y a trop un bon séjour na ba nyonso ba Kinshasa ba au Talabiso na kin tout ça ensemble il y a pas vraiment de souci les lo bongo toyé kakatolo à la découverte pour faire découvrir bino faire découvrir bino ba artiste na bango to solo là na sujet moko oza vraiment très important oza vraiment très capital au lelo peut-être bako bomana au lelo peut-être bako vraiment ba problème belé ou vraiment peut-être to saliango on a vraiment na eu vraiment occasion ya ko pesa mbote na ba orphelin au batika ba orphelin au batika ba bunsa ba parents ba bunsa ba parents na bango au babungsa ba papa na ba maman na bango na pesi bango vraiment mes condoléances, on est de cœur avec eux. Il y a monde entier, il y a monde mobimba na tombeli bino bongo bongo le te kosola likambo etali joueur muné na mboka na biso Trésor Poutou, on a pesi mbote bisika olanda biso, aza célébrité, yango to lobby lelo, to lobela quand même un peu sujet italien, il y a problème, il y a maman ayaka du coup subitement boé ope babi atumso abi présent pour toi lingi vraiment te mambo maman na balobani mambo maman te batumso alingi te maintenant ba invité nanga lelo to débattre quand même comme moi sujet wana to fongola quand même sujet on selon bango parce que ba pe ba mibali na bonanga ba basi ko ba basi bazambela mibali mais ba mibali batambola vraiment un peu moins droit yango to e kusona bango oze fonga mo caméra kusona ba de onanga déjà to sola peut-être bato ba yebi bango de na poto ba se retrouver na ba bango te ba olinga fait ba se pour se présenter moko na moko poto ba bango déjà bonjour papa. Bonjour maman Langai. Bonne santé kitoko. Pour se présenter parce que naïb ke batumsu ba ebio na poto batumsu pe ba ebio te on se présenter déjà. Ouais, nga kombola nga James Kusongi artiste ya groupe Mboka ya président Apo Firenze le parfait de bonne odeur place azana PC Mbote. Merci. Et bon ouais, nga kombola nga Laurent Boaba. Naza pe artiste, comédien, naza scénariste. Naza metteur en scène, naza pe réalisateur. Na ba site mo belé, na ba chaîne belé, na disco, voilà moi na tangeza te. Et nango pe grave te lelo te kosola moi si je montre très important t'as les joueurs na biso ya mboka o Trésor Poutou après tous ces temps là. Maman na ya monani. Yoko lobani par rapport. Bon. Pour un problème wana nebi ke mutunyo se sale ka passe na âge Trésor pour toi comme nango ke banda ko botama na ye ti akoma na âge lelo nde ko yeba ke maman na ezala na bomo obi comment a souffrir en absence ya maman ça la bien bana nyonso soko ko la pembe na maman na o mona maman ningo lengela mwana e so ya bande biloko wana ya rataki yango siko yo mama bimi na kimukolo eze sengo eza mawa eza pasi bon na ebite ndenge nini o zwango moni bisengo mususu pesa pe mutalela aleli pasi o douleur ke na manka ki affection mo ya mama moi mais ce que lelo na ko retrouver na kimukolo bon ngana bike nzamba sala marambone na ndenge na ye mamba nzambe ka nde mutaye baka emsu na parcours ya Trésor Poutou nzamba bongisa ki ye nenga ko botama parcours ni ezala boye mais na bimisa maman ni na tambo. Est-ce que c'est elo mo ba inventé? Est-ce que c'est elo que mo inventé? Ni tiyo kando za boye. Ba so maman na oyeyo. O ndi maman o yambie mba. Te non na age na ya mukolo boye na ya mbala moko te. Naza mukolo fona lukana landela. So ina moni ke mambo tu bazolo ba ya oui. Ngambo na conscience bongo. Ah
Maman va son baguette, maman va son baguette, maman zara maman. Nakoloba ko vanter les kambu ba ça scénario moko boyete. Omoni lelo toloba ndeko na soko landa alimbisa na critiquer te. Trésor pour toi lobby, na trésor pour toi lelo ya monter. Ce que zala ki attaque maman ngabima na tango ezala ka trésor pour tout. Ah, wala toloba ke non parce que boy mais lelo trésor pour toi lelo, na trésor pour toi lobby et ça il kokanate. Ce qui est trésor pour toi monique ba oyo ba lobby alandela sa mukoloti na age na ye po alandela famille papa na ye bazali soka vandisi bango ba ko ça a été ba yebisa vérité parce que vérité ba kachara ngote soka za maman na ye quelque soit passe wana faut yeba pe pour na nini eloko ani salama. Merci beaucoup papa. Yo koloba nini par rapport à sujet na biso. Bon, ndangna loba bane belé lelo baza ba victime na makambo. Lelo esalaka pasi. Omoni affection oyo eza koleka ya mwana oyo akoli na bapara na eza te. Lelo bana ebele balobaka vomi azanga papa mais azala na mama. Misu mpe balobaka vomi azala na papa mais azala na mama te. Mais na koloba na sentiment te biso nyonso toyebi affection ezalaka mwana so aza na mama. Siko kotala siko trésor pour tout. Ndenge nini na souffrir kozanga parent. Donc, azala na mama te, ayebi ke mama azala te, mama kufa. Sibitima lelo akole. Amona mama moi bimi mama na ye. Quant à moi, swinge komelinga likamba bongo. Nous allons na badoute fona e banano elo ni neza na sima likambo wana. Po banana azala mwana muke. Fallait te ba betela na solo mama voyageaka. Mama zabo abwa bungaka mais bayebisanga mama azalaka te mama kufa emsupe na erreur se balobano emsupe bakunda na cimetière etel mais lelo kolibwe baloba na OK mama na oyi wana tour na lobano pe faut la peine mayele na likambo wana luka famille otuna côté famille papa elo nini le kaka bosa soit disant que famille ya papa nde babomba secret wana depuis papa soka kufa baboya ko révéler ngo mama babwazwa babotola ye na maboko ya mama bakenda na ye musika mama yango esala que bakutana discuter soki penza est arrivé salama bongo wana poto fois za maile na famille papa na ye parce que ngai so na mina lobabwe naza témoin ya ba makambo ebele salama. Ngana ko pesa exemple na yebi famille mo boye mama na bango bokolaka bango aboya kolakisa bana ba papa na bango papa oyo garçon na balakisaka ye papa na pa kufaka garçon na bike papa ne muta kufa kenda tina cimetière aloba alele ba ke papa na kufa menzoka papa na ye azani na envie. Wana eza erreur mama bango ebisaka bandeko ne nyonso se bobimisi secret oyo ngana bino to okabwana baye ko bimisa secret na mokolo pe mama kufaka donc ba parents na biso pe ba otia biso na erreur soit mama salaka pe mabe mo na libala yango famille inaka ye na famille ina babilo musu ezaka be mama na kanda musu bazala na ona mobali ayaka musu ko bwaka mwana na kanda babse ndo bwaki mwana boye biso moto zwi mwana wana musu mwana na pe okomona ka epe lisusu te ekozala pe bongo ekozala pe mususu kaka kimutema mabe ya ba famille oyo kaka yango sami bo mais koboya te kondima pe facilement te luka omona mama na osola nae oyeba nini eleka poto komati lelo boye na mono na age oyo après oyebisa pe famille papa bo sali boye pona ni na sima nango eloko nini eza wana donc ezali kamo eza passe elo mote okondima opeka po ekoza mso pe mama mo fabriquer mais koza pe mama na yo na bi ko boya kaka te po yo boya boboyi mama na yo penza oza joueur koloba msu mabe mais tala histoire pe ya joueur moko boye masolo o esalama o ebindenge salamaka eza facile pété hein et eza vraiment facilité ya ko accepter kalikamo ba elio ka bombala moko ou accepter ngo mbala moko avec toute facilité que maman mo existe té eza vraiment eza facilité aux en raison eza lokola lelo ba yeko yebiso ke moi si mo bozala les souté moi me suis 2 mois
mwana ndambo ayo bisoke tito kabwana eno nazale na zemi na mwana oyo a mwana yo oui ondi mate mais eko pousse oteke oboya kaka faut landela ya musa ko sa petazani na raison omoni mabeka kande biso e commence muta lobi vérité et continue polémique pona ngai na koloba nini soki histoire oyo ekoza vrai pour tout aza obligé à récupérer maman na parce que maman za maman parcours ya vie na biso nde to vivre à boye ba maman bazwaka par makasi parce que ba papa ba kenda misala éducation na biso mingi vraiment ba simba on makasi ya la ba maman ceux qui na koloba eloko moko bandeko et ça bino pas cité mais na ngina rappeler mais ce que ça famille ya papa na putu nde esala ke ekanga putu makasi eboya ki mama na yaye ba position za ou bien na rankini o bango bazalaki nango potisi ko to yebi rankini wana te mais tu yebi ke putu ko la na maboko ya famille ya papa na bango ce que ça ke na rankini moko boyo mo bazalaka nango est-ce que après rankini wana putu a bénéficier ki na nini oyoyo famille ya papa neti ekanga ki e kolisier na nini parce que ce lobby e kolisa putu biso na stoba congolais bo mona putu okisa biso soni pona otanga nini te capitaine d'équipe na équipe nationale soni na mazembe soni na nini o comprendre que famille wana quelque chose vanda ki wana mais bazo ki tente ya kozwa batangisa ye mais soki maman na ya zalaki sur place maman na ya ngalinga bongo te so biloko wana nyonso putu faut a raisonner yango alandela soki vraiment za maman na a comprendre que non ezana eloko mususu ngalelo na yoka soni na mboka na ngai parce que nakola ke sika moko ba pesa nga chance te na vanda na ba batangisa nga na palais basala boya ngonga la yoka ka soni mais soki maman na nga zalaki e mususu ata ye alingaki banda ko sala ta maman chère maman chère siko tazan putu batumsu bazo azolinga te parce que community maman commence à bémission azoleka na TV kosenga lisungi ya mwana ye oui maman comme le kana TV moni soki maman comme ko le kana bémission et la kiske trésor azana a déjà aza déjà déterminé na ba décision na oui quel que soit kozana ba décision na yo oza mukolo osimba mbongo oza na batu bazala pembe na yo vandisa bande quoi ya papa na yo bala kisayo bon soki maman kasté bala kiso famille maman ba vrai bande ko ya maman na yo so bala kiso ba vrai bande ko ya maman na so ba vrai bande ko maman na ba confirmer soki wana za maman na yo so soki bango bala kiso ba vrai bande ko maman na la kiske ba koye ba pe maman na yo bien au moins comme ça ba jeune alelo baninga sukondi ba parents na bango te vu que azumbo comme na mbongo ebele atalika ni maman na ya zaleli au moins qu'il na telo na bi mais si tu es bien habillé so na kepe na terrasse bo panza pe ba mbongo o kabela pe basi mais maman no bongsa ka telo ni sala ba jeune boko mabobo wanga na ba parents na bi bon ngana loba ba o ba sala ngweza na complexe maman no atate kara makala azaka mama emsuna makala na yango mona pasi po yotanga siko o wanga ne poani wana eza déjà complexe donc maman na yo quelque soit aza infirme aza nani ndime na condition za mais so za na mbongo komisa ye bien komisa na niveau ponga na bi batu misusu azana mbongo akoma na mbongo mais mama na ndo oteka makala quelque soit mbongo mais mama na bango alingi kaka teka ne makala nende ka mwana za na mbongo poani eza bombongo oyo ya mesana nango nazo vivre na vie moko ya bien mais ateka ka makala na siko mwana na fo wanga na wanga nete poza mama na elo na oloba pona dossier ya trésor pour tout na oloba le dossier totali trésor pour tout ya kalana eleleza imongote parce que na ndimite famille ya papa na ye tant ba bomba kana na ebite so ba yebake un jour trésor pour tout okoma oyo aza lelo se ba yebate ba bomba ka seke eza na likambu moko boye eza caché so eza likamo trésor pour tout na minute so aza mbongo ebele asala kutu ba dépense mususu kutu ya batu mususu ayeba na bango ka ba siko kaka soki réellement eza maman na ou bien soki maman na pasani maman mo fabriquer abimine kaka po akosa po na mbongo so eza po na mbongo trésor pour tout kutana maman na sola na mais so eza difficulté mo be o aider mais tout na ye
mais luka tambola na ba quartier bokolaka tuna bokoye ba histoire na ngailoni ezaka na même suna koko mobe mama mobe papa moya kala aye ba histoire que maman no ezala na likambo boye salamaka likambo esalamaka ti okoluka yeba zwa penda luka otambola ba hôpital pe zali na ba mama ba makila pe oza no kuna mbongo no posala ba makila wana olandela ezana kutu facile. Est-ce que vous êtes sûr que ceux qui maman a vraiment réellement maman a été à koko sa émission da comme lela mwana ngai na bote na ngola telle place boye bobo est-ce que maman a inventé le kamako le katina te va cause courage wana babiloko ekoma na mondo ekoma na mambo ebele lokuta mafia ekoma na balolenge ebele eza mutu moko fabriquer na ye pona mbongo ye azoleka na ba émission asali actualité ne bat ba oyokele mawa bat musupe ba robima pe ba tel trésor pour toi zo négliger tika biso to aider yo e koza na pesa fabriquer mama wana pesa na maîtrise trésor pour toi za star munene akome mona na ba loenge ba émission te aluka bakutana aluka audience na ndenge nyonso c'est aluka ta ba autorité ya mboko oyo baza bazali o akosola na bango bi bozo ata ba journaliste minene baza bo tchana biso na contact mona trésor pour tout sola ke aleka wana ezape kosi sa valeur ya joueur na biso aza joueur mo munene aluka penda ba yoka na mama zala pe na vérité bo yo mo pe luka oyebisa ba tuti na nini tant o nyonso wana zalaka wapi na kala ou bien yo moko négligent mwana ngoto ngazala mwana muke lelo po yebika pour toi komi lelo ndo bimio za mama batana nyonso zalaka wapi mama pe fo yebisa biso vérité asala biso sentiment te pour toi ça star munena ko ba ko sarane ka bongo te bazwaka babete ko bebisa réputation na ye ke emona ke asunga mama na eta ki para ete mais biso te vraiment eza yango te bato kuto pour toi zo salisa bo pour toi tsunga eloni ne zangi aluka famille mon bon ayebi famille ya famille papa ya poto bage sola basala no débat no bango no na famille wana bango seke bazana ba vérité mo ba bombana baluka no toka no ekono ya bango ne ba potani bango ne ba famille ba para ba potani to yoka bango to ba potana na vérité ko bima no pana bon ke ba s'adresser na trésor poto po ya zane innocent on est sango so déplorer comportement ya maman comment na maman ko leka na TV hein koleka na TV ko banda ko loba jusqu'au déplorer bon ngana prier ka ilo onde kwa uti ko loba James Alobi moni réputation mutu asomba ngonte ezali réputation mo meza vraiment na Angela OK soki eza vrai et ça passe soki eza mabe mama ibake poésie ça mais naza sûreté na niveau trésor pour toi ebani na niveau na ye mutu mo batu mo ko vanda tabiso comme film to comme scénario et ça ba scénario mususu il y a réalité beaucoup betangote parce que ça prison izali mboka ya mboka lwat mutu akoko porter op plainte na occasion ni est poussé que oya obetelo kwa bongo on se comprend pour omoni koloba ke o aza mwana nga maman et ya facilité na mwana akole pe na niveau azawana OK famille à papeza faut famille pe à mameza oui ce qui batu il y a au monde que ning azaba décision non monde que wana za maman na été a tu na vraie famille maman na balakse maman na chez tu balakse ce qui a kufa ba mi mais place akunda place akufa place balakse ba photo kala parce que ba photo ko zanga te ce qui ba bilo kwa nizate alandeli ka ndende kwa lobia tuni na ba quartier na ba maman quartier ba opesa li solo maman moni so pour toi aux ba décision na pour na ko umela ko kola depuis moi muketi na age komiana avanda na mama te alobaki ba koselier te ngana biso yaya wa vena biso ba koseli te landela vraiment sa mère na yo a mère na yo pour arobima lo ingete soke sengoli mbisa wana dépendre na yo
mais nga na oyebi sora maman basombaka te maman za maman. C'est vraiment dozo sentir na bakambe mission maman zo ça vraiment na kati no sentir maman que za maman. Soko moni maman comité na niveau les kana émission et la kisi ke ajuta. Luka mwana e. Ba luka kai asek aluka ki mingi aboyi tonde. Est-ce que vous voyez que carabino ba journaliste pe bo bimisa faire wanga na mwana mobo ya mwasi ti ba bimisa la mwana na émission faire comment le beau fa na yebi chez oyo eza famille ba koko ne mutu ba betchelo kwana mais liboso wanga na kandenge nini tes apolés na lo ba vérité na banque te o comprendre babilo qu'on a pas appelé sur exemple faire repesa like moi na boye que ça fait la ba famille na comme les canabé émission papa faire ah famille na yo ah ça la bien c'est famille na yo on appelle na faire fi côté faire vraiment ba grand frère ne ba privé na ngapé siko au moni ba bimisele moi na émission to ba bimisele moi na émission et là ça la bien andima o a moi na malobi ke eza je ya ba koko na ye siko ate eza je ba koko ezala te ke ndenge yo koka ko traiter mwana na yo ya lokwa ndenge moko soki mama frère la mama ya ki vers mwana lobi ke oza mwana nga mwana tali ke depa ko litia comme na joana ayebi yo te akondi mapete so tonga ndimité eza ba démarche avant ba koma na média pour lelo ke to ko lobela ngo boya kutuna biso boy et la kisi ke na coulisse en famille ba yo kanité bayokalité donc bayokalité mais bazape bala mikete bayokalité bazape bala mikete bref biso so bon bazanga ba idée wana na pesi bino idée poto so monique maman na za maman na hote oui zonga na famille papa na yo parce que mutu moko ta buta mana na nzete rien ba tutu ba buta mana maman zonga na famille papa na yo bala ki so bala ki maman kufa bala ki so ba vrai propre ya maman na yo o ba buta mi tata moko maman moko bango nyonso pe bakokufa te soki te balakisa yo ata mama koko na yo expliquer origine ya famille ya mama na yo mais oui que ba musicien belé ba théâtre belé ba footballeur belé na kin ba wanga na ba parents ba maman bana na bango ndeko na vraiment bete kara amon va ya fandi kona batu ko balaza ba spe ba omela mon cousin ndeko na maman papa tekati ngana ebi camarade nga mo boyko to bando travailler neko lekine vraiment sur le côté le moko ba kokana. Oh, mais ça c'est comme ton frère. Non, c'est pas mon frère. Mais quand on a sali connaissance, on a candidaté à café dans la ville. Tu es le frère de Moutouana. Oui, c'est mon grand frère. Mais bon, Siko Moutabongo a raisonné que l'obin Zamba Pambole. Oh, on a des amis qui ont pété. Alors, comment on niveau il y a mon on se comprend parce que tout le monde a témoignage belé et ça na bandeko o le lonzamba pambola na ba musicien ka ningo lobi na ba comédien ba to belé le lo ba mama na bango bazaka ka ba mama na bango ba papa na bango bazaka ba papa na bango ba o ba wanga na ba somba ba para ba mayele te okoki koluka okoma na mbongo okota na famille mususu mais affection na ou bien makila wana eko réclamer o kaka o koma jamais o itala wona mamba nzambe ebara ndeni na bimisa biso na ba famille otobima mususu yo zala abimisinga na famille ya pauvre pour lobinga na zala Joseph Alibota siko so nga Joseph na komikoloba te bayana nga o te ba mo bayana nga te ba bateka inga mbele moteke mabe mwana mama be koti muta bongo okeli bosote mingi bat basala bongo ba obaza ba mbonga mabe pe babwanga na ba famille na bango pona nini tolo ba vérité ba wanga na ba famille na bango poani ba protéger ande ba famille na bango po ba mona bango mabe na ba bebisa batu misusu me ba famille na bango te so esko andi mionde ko nga ba do pesa po eza mutu mongo pe ya munene asali kombo pe na mboka o so talile kinateka papier mouchoir mais ba benge so danger na otanga te po yeba ni makasi mais batutu makamna loba o ba yebi ba oyeba ke leki na yate ka ba papier mouchoir atambwisa ka ba soutien ba bota mambaka bango mibale na protéger ka o benga mo protection oui aime so protéger leki na yo mona lokwa ke non akipale ki nete mbongo ki ba mbongo ya mabe ya ngusala bongo malamu muto sunga famille ngala zana témoignage na yebi na famille kara ya biso koko na biso moko boya banda oteka makala atangisa mwana lelo aza cadre munene na DGI munene ya munene mais maman na yala maman eti maman na daye ti père na kufi na baleki na ye tout afungola G moi ba mbonga bien
yango wana muta réseau na etala sima mais so moni muta ko mo wanga na o na koma na ngai ya ba Laurent ndeti biso ba artiste akomi ya ba James po James abwaka ke na koma ya Laurent po koma film na kombo na nga te na ninga bien so ina famille o sala te ndeni o sala pa na ngai do na o bo tsiko loba do eselinga no pasi na rozonga no na putu bona kende ndenge ndeko na nga Laurent Lobi tant to luka to condamner maman bato to condamner pe ka maman bato te na longola no chapeau ba mona nga bien faut to condamner na on peut putu na on payer moko bon oui sko putu ngo to ko lobo zalaka mwana mokie ti putu okoli so ba bisaka maman no akufaka o sala ke forte oyeba famille maman na wana banda kalana po so ke ba famille maman na ye mbelende na doso ndenge koimba moko ke capable na famille na ba bise vrai maman na ye siko seke yemo pas ça négligent po soki bon ba bisanga maman na nga kufa be papa na nga kufa maintenant luka na yeba ba tata mwasi na nga ba nani ba mama leki na nga ba nani ba cousin na nga ba nani seke yemo pas ça négligent a cela sentiment na ye po so yeba bon ba ke luka ka ba moko na famille wana po neza toyebi ba bano ebele bazana ba makambo wana pe ba nyokama mais ba sale foza kuna bana mususu ba pekisa bango ngana na yebi famille mobwe papa wana zana mbongo ebela yeda bana na ye bana pe ba fungwa mais alinga te bana ba yede famille mwasi na ye bana wana basalani bakoma osala onte na kuzu ba yede famille ya mama na ye famille mamba ayebi ke wana baza ba noko na nga ba mama leki na nga siko ye asala ki ngote poani seke ye mo paza mabe siko na dossier oyo ba wanga na ba famille na bango ba wanga na bandeko na ba misusu pe ndenge ba bike za protection misusu pe za protection te eza condition misusu ba pesa ye ke mbongo na oko salisa jamais na famille na yo mba moko obwa sa famille na posa famille na ete ngana mona oyo mutu papa na bango azobela mais aza na mbongo ebele petite sœur na ya tuni petite sœur ne soki a banque za awa mais mutu aza na mbongo ebele basi famille ya mwasi ne bavandaka pane mais na famille na ta mutu moko tavandaka aida bango te eza ni condition oyo bapesa ye yango kutu vomi kutu ozala na kodia mpo kode ezali kode eza salisa famille na yo okomi neti likunzi mobwe okomi neti Joseph a famille siko soki yo mama na yo azala mutu apasi mpo owanga na yo luka yo ozala Joseph a famille yo luka yo salisa bango kombo keba so papa kufi to mama kufi yo kama tanga ndenge zala so akolela na honneur nyonso o penda balo nani DJ Ray ya yemba tango mutabela ki ba négliger tango mutakufi ba somi ba cercle cher ba kangisi ba kabelo ba zuba ba sali on eti fête mo bopo le na tour lelo matanga e koma neti fête donc mbala moko honneur ba rolanda ye ba akomelisa ba mais to mutonga kufa mso négliger ki donc to tika ignorance wana ndeko na yo bina fila yembi soko boti ta koka oboti ndundo boti ni azaka ka mwana donc pe para akokoza la kaka bongo azaka ka para linga para na batu misuku bazabwe akola bwe ba ko tuna ye ngana yebi garçon mobe ba atanga akole ko luka ba papa na ye ponde zaka akola pa mama ba ko ebise omona ka mutalibo mama azala chaque fois to benga na boya ka otutera mir na bino bwe papa no ye wana azwaka mbongo ya kisi yango tozwa to éloigné na yo mettanga yo kaka za papa na ye joana revoltaka ayebisi mama na ye tant que kaka za papa na ngai donc soka zoka kisi yango ebelisaka liboma ngana oluka ye mama na bango sutuka boya bwe na chambre mo bazwa papa wana asukolisi papa na azwa bongisi papa akomo landela komo ke na papa na ba prière ba place po landela papa ni po ayoke souci wana atale kiso papa na o ba yebiseke kiso papa na bango zate eza makila o to négliger ngote misu ba luka bana mo ba fazer bazongisa bango ngakupa na papa kulutu na nga akufa mwana za akima kanda baza fazer tango kota ba prison tango eko bima eko luka famille ba biseke papa na kufa ndo lela bisi biso to ke l'accès ta place o bakunda papa na o mweke conscience monte zongi aleli papa na nga kufa na moni bemba papa na nga te bo mema nga tana mona place bakunda papa na nga po nizani eza makila mute bendi eza
totika kosala semblant na ignorance oyo ya yo aza ya yo oyo ya yo ta yo te. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre mission d'aujourd'hui. Moi, conseil Souka, moi, bambote, hein, parce que tu comme d'un Souka. Bon, conseil na ko ça. Oyo mususu ba Hollande miso ba mona na leze bango ba limbisa. Mais ba oyo esamela ba makambo wana batika. Soki ozalaka na makambo wana ndeko na ngatika. Okande to lobby ndeko no condition nyonso azali linga eka na condition na zali se bokola na famille pasi lelo ate ba biso ke papa na nyokola ka yo onyokami menzamba asungi o se retrouver na terre mukie limbisa bango eza batu mususu bakoma bafaze msu parents na zaka na mbongo te asede mwana ba misu babuaka bana po batu misu ba lokoti bango ba biso moneza ba parents no babongo babuaka ko to lokota ka tongo moni papa na yo misu bakenda oteka bango na orphelinat moko boye mais tongo koli solo la miso oye biso na zaki na difficulté ya oliesa yo yango na salaka bongo limbisa ye landela makila wana totika ignorance bandeko nanga penda na sengi bino pardon ona oyebisa putu aza mukolo aza star aza na ba conseiller aza na bato azaka naza pe na mwasi oyo apesaka ye mo pe conseil baluka balandela likambo oyo ya mama na bango basolola bato oyo oyo basepelaka na ngai nga James Kusongi yo artiste ya mboko yo artiste du moment na pesi bino mbote na linga bino mingi o azana posa o asepeli na ngai numéro ya contact na ngeza +243 89 93 27 767 Facebook na ngeza Kusongi Papicho James ba o balinga ngai na pesi bango mbote mo président Apo Firenze le parfait de bonne odeur na pesi mbote bobo bokole Western Union yazala likolo Western Union zala na se donc yeka so bengi mba mozo no ka biki mba moko ozwa code Ogi Manzambi mon ami personnel na pesi mbote Florida Mbunga petite terre propre Guide Ngwilu patron bana makala master nanga na pesi bino nyonso mbote batuto balinga nga babino lemande na peso mbote Hervé Tita Petit nanga mi fleur mbizi ma sœur propre ba bisou batutu na pesi bino mbote leki nanga Briska na Angola Ritz na Paolo Mbunga na pesi bino nyonso mbote. Merci beaucoup. Mon conseil mukie na salutation na bon nga vraiment na pesi ka conseil na grand joueur na biso Yaya Touré Putuma habituation zala kimia mama za mama landela ce que Monique est vrai récupérer maman et ça la bien kozana maman na otina âge zawana et belé ba lukango na yo suis grâce na bat misusu ba famille ba bunga tango akutani na famille na bango asepeli makasi ce que est vrai et ils allaient sengo na yo bosana pasi nyonso po pasi nango ozala nango pe suste déjà nzamba sunga le kisa na nzela malamu po pambwama bon bino pe bandeko o bozana bandeko na bino ba mama bowanga na bango mama za mama papa za papa leki azaleki yaya za yaya makila na ozaka makila na ata lobité ata na absence na et réclamer vraiment ata bana bino bakuta na sika moko bakuta na mesika moko ngai na pesa moi témoignage na nga moko papa kulutu na nga njoka bota libanda biso eto yebite akufa na epe mais eko senga ke anemo bwina tanga classe moko na mwana ye ya mwasi libanda to sere trouver ba moko kana masolo ya famille chance pe papa na bonga ndo betela bon pe ka masolo pe ya famille te na yeko yeba ndeko na nga na ba ya classe mwana ya papa kulutu na nga mena famille vraiment papa kulutu na nga na ba na ya mwasi liboso to yebite ke papa kulutu abota libanda bala moko na kepe na beti li solo nde ba père na biso take ba yana baleki ba futu na bomba zanga kangote ah yokute ne wapi boy c'est bon papa mkomoka avec pe na école njoka ya kaka uniquement pe ba kutana na mwana ngo isalaka bien famille to mona laka ngambote na ngamuke na pesa ngaboka na batute atana théâtre atana nini bomona na boka batute pona linga bino nyonso
na boya pe ba lokuta na bino poto be banango na boka nga ba tuté na boka 2 personnes Nicolas mettait c'est na kata Canada là bien mon peuple mali l'union so pa na yo tara moi la bien depuis na Kinshasa des choses à moi la malam na boîte Francis Kamanganza na kata Porto no yati kala mingte no yati ngana vraiment esika moko no ya. Merci. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre émission d'aujourd'hui. Je dis un grand merci à téléspectateurs d'Abisso Nyoso. Bazoa qui tombe, disposa qui vraiment tombe à Bango et Belé pour na Kolanda Bisso du début jusqu'à la fin de notre émission d'aujourd'hui. J'ai dit s'il vous plaît na bosani lo moko parce que Ebele ba muna ba yebiga ko munanga mais bazoa ta munanga te pour ba film Ebele na ko tarate Laurent Mbouaba o botanga scénariste Laurent Mbouaba, metteur en scène Laurent Mbouaba, réalisateur Ngayo, numéro 089 647 54 97. Nabi que botou na rafa bo no jouaraté, tara o diriger tournage après au mo li sous jouer. Hein, o a juste chance sur l'émission au moninga mamo bimba. Merci merci à Papine Zolabesso, merci à Rokamizi, le mignon garçon depuis Milouze, merci à Christelle Arose, le de la presse congolaise, merci à Nzoazou Batounan Paka, Yemongwazala Moninga et Dishimongombe, Moninga Dishimongombe, tel peu moi si mon moni c'est du bois, papa c'est ça depuis Allemagne, t'as dit sous moi si mamouke, au moni Freddy Mbouila, merci Nayo, merci Naban en France, en États-Unis. Mwana moni Mimi la Bella ye mona Tina Chitundu na moni Blanca Kabongo mamulumpungu na pesi mbote bisco na Paris bana Paris na linga bino vraiment ya trop. D'ici là portez-vous bien, à bientôt, mais merci aussi à Osé, merci à toi, portez-vous bien, à bientôt, bye bye. Multirex Studio. Bana poto, bana partout, bana Suisse, Paris, Belgique, place au Bozali, balobi événement ezaka kamoko samedi le 5 mai na kati ya Fribourg. Association bomoko ya ba mama e bengisi ba mama nyonso pona baya ko assister bongo na sortie officielle ya association na bango oyo basala na but ya ko aider ya ko sunga ba mama oyo bazali komona pasi awa na Kinshasa pe partout dans le monde. Yango bomoko ya ba mama e bengisi ba mama nyonso ba mama moziki ya Paris ya Suisse, en tout cas boya ebele boya ko soutenir bomoko ya ba mama oyo lelo ezosala sortie officielle nango na kata Fribourg. Soirée wana ekozala animée par balobi ye moko maître de cérémonie Sylvestre l'essentiel akozala wana pona amatisa bino karandenge zalaka papi de Berne pe akozala wana na musique tozala ba musicien na biso ebele oyo bino bolingaka oyo babetaka musique po basebelisa bino